Yei malamu na Sarah, application ya Afriland First Bank et sali na téléphone. Salela misolo na yo na tango nyonso lingi. Na Sarah Banking, ezande bank na chombo na yo. Tinda mbongo na yo na bokengeli nyonso ata ofandi na ndako. Consultez solde na yo, landela ba crédit na yo, sala ba virement bancaire, senga cheke na yo, tope tuna motuna pona kokoso ya lolenge nyonso. Elongo na Sarah Money, biso nyonso tokoti masolo ya bank na chombo na pete nyonso. Afriland First Bank a komiseli biso libenga na ye na téléphone. Ata oza na compte bancaire te, salela mbongo na yo na téléphone na yo na kimia nyonso. Na lisungi ya Sarah Money, okoki kotinda pe kozwa misolo, kosomba crédit na yo ya communication, kofuta mbongo ya biloko sombi, tembe sili. Kende na lombango ko télécharger application na yo Sarah ya Bank Afriland na Google Play to App Store. Pe kimambango na agence Afriland o ezwami pene sika ofandi po ba activele yo Sarah. Sarah, Bank na biso et longo na biso bipai binso. Afriland First Bank, the pack. Vous avez des difficultés à trouver un véhicule qui convient à votre budget? BeForward, avec un stock de plus de 80 000 véhicules en ligne, vous offre un large choix au prix le moins cher du marché. BeForward assure une livraison rapide et sécurisée à nos clients de la RD Congo. Il vous suffit de commander et nous chargeons du reste. Alors passez votre commande dès maintenant sur www.beforward.jp et recevez votre véhicule à la frontière la plus proche de votre région. BeForward, keep moving forward, keep smiling. Visiteurs et visiteuses, vous tous, hôtes des tout rangs, vous qui venez à Mbujimaï et visitez la terre promise, voici un bon cadre pour votre repos, réflexion et quiétude. L'hôtel Gloria. L'hôtel Gloria, le meilleur de son genre et l'unique en sa qualité. Voici ce qu'organise pour vous l'hôtel Gloria. Hébergement avec 3 types de chambres, à savoir chambre simple, monobloc, appartement. En plus du logement, vous avez droit au transport des clients assuré depuis l'aéroport jusqu'à l'hôtel. Le déjeuner, la connexion internet gratuite et fluide, une baignade à la piscine assainie. L'hôtel Gloria organise un service de restauration de qualité très rapide et méticuleux sur plusieurs points de vente que voici. À la terrasse VIP, au salon VIP et au restaurant avec des cordons bleus ou cuisiniers experts en cuisine de toutes les nationalités sur terre. L'hôtel Gloria organise également pour vous un service de blanchisserie avec son pressing ultra moderne qui répond aux exigences de nos aimables clients. L'hôtel Gloria organise pour vous un service de location des véhicules à un prix défiant toute concurrence. Une salle de spectacle pour toutes vos réunions et fêtes de mariage. Passer un séjour à l'hôtel Gloria, c'est se donner la chance de vivre très longtemps sur Terre car les meilleures conditions de vie contribuent à la longue durée de vie sur Terre. L'hôtel Gloria est situé au numéro 71, quartier Kachala-Bonzola, dans la commune minière de la Kanchi. L'hôtel Gloria vous offre une occasion de vous amuser et vous détendre dans une boîte de nuit incomparable pour ceux qui veulent danser et se défouler. L'hôtel Gloria, c'est le meilleur de sa série. L'hôtel Gloria, c'est l'avant-goût du paradis. Très bien. Mbote na bino balandi nyonso ya bosolo na politique officielle beta maboko na ndako loba sango merci papa pour ce qui ozali toyo kaka tosusola ka pe toza kuyebete makambo lolenge yango eza kosalama na lingi bino mingi na kokoba kosala mosala lolenge na biso ya kopesa maboko na mboka pote mboka ekenda liboso. Boza na liboso ya basalon na bino, bozali na ba télévision, boza na mituka isika boza kolanda biso, bozali na liboso ya laptop. Ndenge tolobaka ordinateur, isika bato mosusu ebele baza na poto mais ba étudiant ebele balanda biso be na téléphone. Na bao baza na Mbanzangungu, baza na Kisantu, bozali na Bujumbura na Malawi, boza na Guadolite na pesi Ignace na Guadolite Mbote, bokolanda biso pe na Mont Bleu. Radio Moneno ezali na Bunya bakolanda biso na pesi bino Mbote. Bandeko ya Goma na lingi bino mingi na kozala na Goma lundi na kozala déjà na Goma na Tongo na zoa kotala bino pona mikolo mibale to misato na kokoma pe na Bukavu pona kotala bino mwa muke sika na koumela mingi te na kozonga na lingi bino mingi
nazo ya kotala pe bino lolenge tokenda na Guado tokenda na Bunya esika motema na ngai evandi mikolo na mikolo bato balanda biso na Inongo na Ilebo na Bulungu na Bagata na Idiofa na lingi bino mingi bato baza na Sankuru na Loja na Lomela mbote na bino bisika bozwami awa pe na Kisasa na 24 communes ya capitale bozali na Selembao bozali kolanda biso bozali pe na Mokali na pesi bino mbote bozana Nzoko bokolanda biso kote ya Daipen na Maluku na pesi bino mbote na koliki ete tongo ya lelo ekozala malamu na Kimbantseke bokolemba te na Kisenso Mobutu ya kotiaka TV ya monene libanda pote population azwa makanisi na ye na maitali politique na nzela ya bosolo na politique. Information ezali dominé na tongo ya lelo na pesa ka mo résumé boipote bino batoyo bo malalombango tango musozo lande biso bokure ko kokende pa na yo oyeba eloko nini oyo elobami. Donc information ezali dominé mingi na likambo etali vaccin makambo ya vaccin ndenge yango euti mboka ya bapaya ekomeli biso 1,7 million ya vaccin OEC ekomi face à une population ezako estimé à plus de 90 millions d'habitants. Kinshasa yango moko toko nager entre 15 millions à 20 millions parce que les lois ba statistiques ekomi mobulu pona ko établir même na misondo ko eba statistique eza ya boy. Donc likambo vaccin na kolobango pe mwa moke pona ko pesa makanisi na biso pona ko eba likambo wana kozwa vaccin ezali infraction to ezali infraction te ko boya pe kozwa yango est-ce que l'état ko punir bato ba poursuite judiciaire kozala soki moto aboyi to andimi o kozwa réponse lelo réponse ya mobeko soki kozwa vaccin za infraction ko boya pe kozwa yango est-ce que zali sumu ba mande kozala tote yo milengela lelo bazopeso ya koleka o wana makambo ya Sam Lukonde premier ministre ya sika o to kozela composition ya gouvernement mikolo ezali ko ya kasi abandi déjà mosala abandi mosala pamba te Willy Bakunga oya boya kana tanga kombo kasi lelo nazo obligé na tango be kombo nayo Willy Bakunga azali déjà sous ouverture et action disciplinaire. Donc bafongoli déjà mokanda tonzela action disciplinaire pour na Willy Bakunga kolanda na rapport au IGF asalaki na koloba makambo yango bozela na kopesa bino mwa mise au point pe na kopesa conseil na bato bakobenga pote procès ko banda mokolo ya lobi na koloba yango tango moko ya bovanda kimia nazala makambo na yebi na ngina lopa ekosala bino bien likambo mosusu pe za makambo ya élection oyo ki siko ekomi bavoix ezo s'élever de part et d'autre élection ekozala to ekozala te na banza kino leloyo moto moko alobi te ke élection ekozala te kasi epekisi pe bato te bazwa maloba pote bakebisa baloba te bosala nyonso po élection ezala kopekisa te Kabila toyebisaki tolobaki na Kabila tolobaka pe na baoyo balikaka tango bato bakana Mobutu tango ba élection ya laka donc na mboka lelo okopekisa moto te pozwa makasi aloba boye ke élection efo ezala eza droit citoyen pour rappeler que na lingi élection en 2023 toza na ba confusion mingi te donc actualité politique eza plus dominé autour de ça makambo ya Sénat oyo ndeko baati abimi ekosala débat te po esengeli ya sa mosala po to koma likambo ya débat makambo ba Carola Gito oyo pe akomi na makambo mobombi kuna yepe sengeli baba na mosala nde to ko juger mais à ce stade ici to ko kota te embouteillage monstre na capitale lobby général Silvano Kasongo atambola gi moko na ville na kati ya motuka koti na kati ya kombi alati tennis civil na mwa mazopo akangaki plus de 15 policiers ya roulage embouteillage yaki na ville makasi lobby même ti 22h merci na police o comprenaki ke moya cha ba barricade na butu makasi lokwa ba 21h yaki te ba pusaki yango ti ba 23h lolenge wana nde tokotambola pe tokosala mboka ekenda liboso tokolobela makambo wana kasi nini tokoloba lelo toza na chapitre 4 ya makambo ya ba droit citoyen tolobaki esengeli toyeba ba devoir na ba obligation koyeba ba devoir na ba obligation cours ya civisme ndenge bosolo TV bozo banda po to lancer déjà essai technique merci na bino nyonso boko kota soko koti na chaîne na télévision na yo oluki kaka na TNT privé zali canal 97 yebisa ndeko ayebaki te oya la lobana eza canal 97 botala bino moko kaka essai technique ya pamba eko bimisa solo ya biloko balambi kitoko potango peza bakotia na mesa bokotonda donc soko koti kuno komona makambo eza pena malamu lolenge yango ezali kotambola tokozala na programme mbetali civisme oyo bato bakobanda koyekola lolenge yango na bengaki yango malongi bokoyoka malongi tango yango ekobanda malongi eza na contenu ya civisme wana bokoyoka pe vandeli ya batu tokolakisa bato moi savoir vivre savoir être makambo ekozala moi ebele
Nazeko yamba pona bino molakisi oyo ateyaka biso ma ya civisme. Sengeli to ekola. Makamoso na kisa c'est infraction alors que c'est infraction te mosu pe za infraction te nzoke za kande infraction. Ignorance eko sala ke makamonyo so za malamote. Maître Socrate Kasongo azali consultant et permanent ya bosolo na politique na maitali mibeko. Maître Socrate Kasongo mbote na yo. Mbote ndeko sango isengo mingi ndenge to mona lisusu parce que besoin bosengeza makasi na bandako bazo tuna toke wapi toke bazo banga kutu otolobaki ba chapitre eleki bato ba bosana mais isengo mingi penza mbazo lokumu ndenge to mona to baksa bango lisusu biloko musu ya bibundeli na ezali la bango. Très bien. Ngai mosala na ngezali ko lokotaka makambo na nzela pasi ya population mituna bango bako tuna na tuna kayo pote yo lakisa bango mobeko elobi nini na likambo fongola mato esiko zali ba master boyoka makambo bazoloba mutuna ya liboso soki otamboli na Kisasa osali constat na Kisasa ko tambolo komona ba tableau oyo bazali ko afficher to ya dollar ezalaka mo ebele okene pa moto mo azana cabine makomi ici dollar ba chepe ba esmi bale ba bare mais mingi bango batiaka ko afficher tarif na bango te c'est-à-dire baloba te ke pona biso dollar ezana mutango boy batiaka to wana te tarif wana ya la te soko tamboli biskebele oye awa na Gombe oko c'est mama leki OK koto tata kuluto ke bonoko même na les châteaux okendo kuta to na bango yebani te ba bombi yango mais alors que bakomi échange ezali na lingina yeba motuna ya liboso en tant que professeur ya droit mobeko ya mboka elobi nini na moto oyo akosala likambo ya kobongola misolo mais sans que atia to na ye na tableau il y a une infraction ou bien zali stratégie ya kobenda bato bon na koloba boye to banda liboso va to kota na koloba likambo mbongo to ba liboso likambo ya article marchandise la loi ya 20 mars 61 sur impose à moto nyonso a affiché talo otobenga ka publicité des prix mais tout le monde a ça sawa ma chemise combien pantalon combien zoa na opesa au table et ça des jambes bas beba makasi et loko nyonso o été kamaka il faut ezala talo nango affiché ça dit basali publicité mongo express moto a adhéré à Pesimbongo à ce article mais en amboka na biso okopona na pesiotal et ça déjà violation il y a loi il y a 20 mars 1961 sur publicité des prix tous on a ce qu'on a makabetali mosolo kamambongo ba loi particulière il y a protection à monnaie et l'ingate que dollar est à l'affiché dollar ça bateau mutakoy bango na ba mécanisme électronique que to eza boy mais il y a biso to sala système avant ba peksa biso azo tiaka moto makasi bazo comme na talbo na bango dollar par exemple 21 pour vous attirer ma commune c'est na mukie à partir de 50 escroquerie et escroquerie au moins le coupé ça est 10 dollars ou la paie ça est 21 000 n'enga commis 21 000 tant on peut ça est mis à paie sur 19 500 à commune c'est on a le bakinde à partir de il faut tout oya ko fixé ezala écrit na munene ezala parent ezala visible ndenge ba kambiste ya ba sosa na mona ami bazaka et belé ba villa on a mutakomi to mususu menacer komi na munkese di na songe ya cré kutelinge sila akomi à partir de 50 ki muyibi alors et c'est escroquerie et bon oui et bon oya comité a ko sala échange ya dollar mais a komi toté soit comme toté parce que tout récemment ici bazoki mebeko ya que mon toté a affiché to ya dollar visiblement parce que dollar est dans la liste de marchandises ça dit loi 2061 ils ont concerné dollar T dollar ça la patrouille ballon en particulier notamment sur le change ou le cambisme moni donc mon to a comité malobi que dollar oui azo respecté la loi récente où ça dit que to affiché T mais tout une hypothèse haute avant ba ko beta CT na ministre économie il y a que bois affiché sous la prité bato bazé ko koma dollar to ya munene ya lokuta il y a véritable nassé ezali tentative escroquerie la tentative est punie au même titre qu'infraction consommée article 4 il y a code pénal livre 1er donc moto ko koma eloko moko prix munene na commune C
pour bato ba monaté ba ko sala contrat si ma bimisala ye contrat mosusu o eza non apparent ezali tentative escroquerie il faut parquer na police bakanga bango parquet na police po bakanga bango sengeli ngai moto nazali victime na funda bango to bango moko l'état bakoluka ba infraction na ndenge na bango soit qui moto aza victime a qui se plaindre to ceux qui magistrat azoleka à se saisir d'office policier azoleka à constater à convoquer moto wana mais ndenge na tableau na yo okomi to na se okomi na se donc c'est cause na double taux okomi à partir de 20 à partir de 100 na mukie mais to ya munene il y a oyo ko pesa moto te soka pesa bon donc une façon ko faire miroiter batou et loko moko oyo eza yango te juste pour ko sa batou ko dribbler ko zwa mutu mbongo tant ko pesa $100 azozela o pesa ye 210 000 c'était na komaki na sekuna kota libaya à partir de 90 ezali tentative escroquerie eza stratégie managériale te stratégie managériale il faut y apparaître pris nango officiellement visiblement pour que na kata stratégie au commis prix nanga par exemple ezali wana matière mbongo te na matière biloko bino iloko ça s'appelle $90 mais oche solde 70 stratégie managériale ndenge bato akoma ba solde à 30%. Voilà moso akomine sous stratégie managériale a commis 20,09 mais sotali 9 na ka sengi yimo ndi ko na 20 à pamba na 9 nzoka 9 zo après 3-0 9 après 0 mogoye na 0 na sima donc 2090 yo kanza 2900 ça a troublé yo oyebo pesi boeta tanga mona ozoka 900 francs de plus par rapport à la stratégie managériale. Très bien. Voilà. Alors bato bisika to ko futela la plupart ya bato baza ba locataire kino lelo yo d'ailleurs baza majoritaire bakolo pongo baza moke kasi matata moko ebota maka mingi na likambo ya contrat de bail atata ngo ezaka mingi mobeko wa mboka na biso elobi lokwa na ville ya Kisasa bazwaka mokano utakala ki garantie ezaka ka ya 3 mois garantie kokoma ba 5 système eza lelo so ke ba place okuta garantie ya 12 mois garantie ya 15 mosope ba biso zongi saka $5,000 pour na zongi c'est la moto na salaki misala obandoka tango malem généralement so moto akomi na posa ya ndako asepeli na ndako na milieu okomona mingi bafuta mbongo bapesi mbongo 7-8 mois d'abord ko pesa garantie ya likolo alors que mobeko lebeli 3 mois infraction wana loka liboso kasi ya mibale soki na vandi na ndako wana 1 année 3 mois 4 mois na lingi na bima na ngai na ebisi kolo lopango pesa ngai mbongo na ngai ya garantie na ngina bima kolo pango ebisi nga habiter yo ebisi nga briske zelana no na luka moto mosusu soka apesi nga garantie na pesa po mbongo yango ezaka na maboko te. Est-ce que zali abus de confiance, il y a une infraction du fait que bazeli singai ou bien c'est une logique du fait que ngana yebisi na ngina bima, il peut aussi me faire attendre jusqu'à ce qu'il y ait un bongo pour te refutangai avant la bima. Mais bien que le biboy garantie ma maison d'habitation garantie sous kanango zali 3 mois. Maison commerciale 6 mois. Maison où ils ont la caractère industriel ou artisanal 9 mois. Ça va. Wana ceux qui montent pour la maison d'habitation 4 mois à violer Mibeko. Loi Nabiso ya 31 décembre 2015 sur le beau à loyer, et interdisant montage à garantie pour de fin d'habitation ou de foot et de revendre plus de 3 mois. Ceux qui commercial à cause de 6 mois, industriel ou artisanal à cause de 9 mois. Pour mes abonnés. Ce qu'on m'a appelé garantie. Garantie but dans les années. Na boule nango. Garantie zali mongo yo. Mozwinda ko locataire a pesa ka bayo a bombela ye. A bombela ya tana likuba na moto ya mbeto. Ezali pour la garantie tant ko bima après état des lieux, soka BBC nako bazwi na mbongo ya ye. Ba réparer ba bisika bebisaki, ba zongseli mbongo na ye. Soki pas bebisaki te, ba pesi mbongo na ye. Donc, il est inconcevable que Moutou ait garantie, logiquement. Parce que la garantie a pour but de garantir insolvabilité éventuelle. Il y a Moutou en cas de dégradation et immeuble au local pris en location. Alors, ce qui est Moutou Alinga Bimananda, na locataire, na bailleur, il faut qu'on ait sa moninga préavis à 3 mois. Au lobby? Locataire, avant l'ombre, il faut que sa bailleur pendant 3 mois. Bailleur, pour appeler sa locataire, à 3 mois.
ezaka ba droit ya bailleur te, ya ba droit ya locataire te. Locataire pe soki abimi na ndako sans avertir mokolo pango, abimi brusquement, bailleur akoko funda ye na l'état pour apesa ye indemnité ya relocation. Otobenga ba indemnité ba frais de relocation, c'est-à-dire ba frais ko permettre à ce moment fanta, à ce moment coca, moi gâteau manga, ata sende ata lilala, alia en attendant au locataire mon pour brusquer. Demi be ko ba. Oui. Le locataire a foutu amende. A foutu amende pour brusquer bailleur sans lui permettre de se chercher un autre preneur. Voilà. Au longwe bailleur nenga brusquement akoko funda yo o futa ye ba indemnité ya relocation. Ba c'est-à-dire au dédommager ndengo brusquer ye au tira ce sont tel que il faut que mutu mangu emsonda kwa sali sakaye. Yango mibe que pesa garantie et pesa préavis à 3 mois aussi bien bailleur appelle sa locataire atikelenda locataire paie soka ninga bima il faut prévenir ou préaviser voilà il faut préaviser auto bien on a droit congé il faut congédier appelle ça congé de 3 mois. Donc, alors locataire a kolobela bailleur qui ngai dans 3 mois na kobina kolongwa so non na kolongwa dans 3 mois na kolongwa dans 2 mois dans 1 mois pour lui permettre de se chercher un autre acquéreur un autre locataire. On ne surprend pas le bailleur. Le bailleur aussi a des droits, pas obligation. Alors mais si le bailleur aussi de son côté il peut aussi demander na locataire que azela à Lukambongo ils ont de confiance. Non, ce qui bailleur garantie ils a supposé vendre ses garantie ce qui muta bimba pese garantie na été bailleur a sali abus de confiance des infractions. Ote kende na yo jour na kozona ko benga yo. Te ce qui muta bon na moi na zo bimananga dans 3 mois zong selanga garantie na ngai je vais commencer à te payer ça bandi ba koyokana mais tout débat autour de la garantie nazan on a noté est une infraction article 95 il y a code pénal livre 2 aussi ce qui moto a pesimbo on a ya garantie a baelenda madame ekotala te koto te maizaka pasi ya kuluna te tozonga lobi pesambo te na lei de mbongo na lokambo mususu mais mai na police na parquet ba ko kangaye parce que mbongo ya garantie ils a supposé à kolia te de balia kawana eza mbongo ya ko bomba na likuba soki moto abimi bobali kolongola na kati biloko ya BBC anda to soki bebi te kozongisela ye eza mbongo ya kogarantie ti kogarantie eza mbongo ya consommation te to confondaka ngo te na ba paiement anticipatif de loyer. Très bien wande mokolo pa ko lia poza ba fruit na ye civil o ya ko lia comme ba loyer mais soki moto ba pesio mbongo o simba lundi otomona papa garantie na yango $3000 OK le vete madame te kunaka kuluna to na solo bumbashi o te bobo zana zuka moto to zelo luka moto na garantie te papa longola anticipatif de loyer pesa garantie sera bien aller garantie qu'il n'a pas qui on ça même pas 3 minutes bah quoi vous ayez attends la police donc j'apprends ici pour vous dire que colia garantie destinée à garantir est une infraction article 95 il y a code pénal livre 2 qui voudrait que abus de confiance a dilapidé bas fonds destiné à ko bomba pour à remettre au moment ya fin il y a contrat de bail voilà. Très bien malongi ya tongo alelo ezopesana boko yoka bino moko ba baer lolendo bozalaka nango moto akamati mbongo na ye afutu ya garantie abengi mwasi na ye mwasi alobi te po basi ndako nde tolukaka ezaka ba mama ndako ezaka mibali te mama atala alobi ate namoni ba porte ebele yango moni bato ebele tanga koluka ndako mingi ba associaka basi na bango nde ba apprécier mibali ebele kubalaka te bayaka kaka mpona mbongo mais soki mobali afuti to pe mobali mama mutu azwaki me papa asepeli te bozongi lobi po okende kozwa mbongo soki baboyi kopesa bino mbongo ekomi yo te toliaki déjà infraction ebandi place ala bokoki kofunda mokolo pango wana aloba te koyeka sikoyo oyo bato mabe ya ndenge ni mpona kisasi ekoloba mabongo nanu kutu so ovandi te obandi makambo ya boye moto aboso botyaka na lupango nde liwa ozomona bato nde bayelaka bato makambo oyo ezaka nzambe nde alingaki bovanda place moko te po soki bovandaki place moko kisasa alors ba conséquence nini ekoki kozala parce que ezalaka okoti na kati ya ndako kaka ne bandelo uti okota na ndako bobosali 4 mois baera yoki solo ya soso moninga lokola babatela nga ndako tango nazaki na chaîne avant na yao tango batali mituka tango batali ba personnel batali lolenge bato baza kotala nga era kotelemela moto yango ba baere belé ba konyokola pe ba locataire modèle wana locataire akota na ndako
boyokanaka na ye $100, $200, ça 50. Bosali ne 6 mois, to bosali na ye 1 année, mokolo lopango amatisi ndako. Y a-t-il des conséquences? Ya komati na likambo ya komatisa ndako na 1 année, na 6 mois, to pe na 2 ans, soka mati ndako sans consentement na yo, est-ce que mobeko prévoit quelque chose? Eza na fourchette moko oyo moto soka lingi bayer alobi na elongwa na ndako alors que ya yebaki te bayer mutazo bimtse na ndako. Bayer akoki pe ko dédommager parce que attention alobaka avant 2 ans, il semble que ceux qui ba bimisio avant 2 ans bakoki ba dédommager. Mobeko lobi na kamwa. Te ebi bongo te. Mobeko lobi boye. Contrat de bail, dans tout koloba ya que tant que locataire aza ko vendre, soka linga bima na ndako. Le bailleur, on a droit à congé, on a droit à préavis à 3 mois, de la même manière que ceux qui locataires l'engabiment, il faut bailler ça y est 3 mois. Alors pendant cours ya bail, pendant exécution un contrat de bail, hein, ce que bailleur a matissé talo yandako, ils allaient infractionner, mais dans la conséquence civile, garantie à mon locataire est mati. Je reprends. Comment? Il faut faire ça par exemple. Au putarandako $100, au peut ça bailleur 3 mois. $300. A commis Sindaku, $200. Garantie nous allons $300. A commis Sango $200. Sauf faut que moi mon copain garantie nous commis 600. Ato baxela mbongo te. Ato baxela mbongo te na garantie. Na garantie. Sauf faut que moi mon ko na taux, ça dit augmenter loyer na ye pendant cours ya bail. Garantie na yo est commis fois nombre ya montant où il y a où tu peux fixer. Donc, ce qu'on peut faire pendant l'arbitrement de 5 mois, il y a que au commis à 1000. Donc, Komatisandaku, ils ont un avantage. Komatisandaku, ceux qui locataires à foutu, ils ont un avantage à locataire. Makasi. Na garantie là. On a foutaka $300. Na pesa yo 5 mois. 5 mois. Ndakisa. C'est-à-dire $1,500 nanga lokwa ya garantie. Na vandi boye bisingo bite ndako ekomi 400. Na lobi no boyo lingito biga ndako 400. OK, ngape na lingi ndako na kamati $400. Na moi o elandi na futi yo 400 au futier. Lokola na futi yo wana okomi na 2000. Garantie na ngai sebongo mi komi 2000. Et je 400 tu ko futa mbala moko fois 5 mois au pesaki. Ezaka bon na mibeko. Donc soka matisi ndako mbala mo pendant que on a contrat, ozana ko futela wana mongo yo pesaki emati. Quand est-ce que baye na ko matisa? Ce qui n'a même ndakouana apporté plus-value à Bongesi ndako, à Tchema Payotte, à Bongesi plafond. Voilà, là le bail est autorisé à combattre ça. Ta garantie au tigala kan dengo pesaki parce que a pesi plus-value, a pesi valeur, a majoré par une œuvre architecturale ndako, a pesi mo aspect ndako, a baki c'est toilette voilà. Si le bail n'a rien fait ndako, yoko discuter a pesio a baxi $100 au foutaka 100 et comme 200 fouteka moi mon si mon longue le sauf peut-être moi mon lundi au longue au vendredi au pesa au 1000 mazora 500 comment quel est la va repso mambo loi il y a 15 le loi il y a 31 décembre 2015 ce qui na bita au qui na parquet kakane na zo babu locataire beta maboko na ndako locataire beta maboko futa 100 kokota priorité soki bayera matseli ndako ekomi 200 beta maboko loba nzamba yebaki atikaka bayenge benite 200 ofuti na mwa moko eboteli yo 600 kola tikaka baoya yete miracle à pierre eko sala matana garantie na yo fondima mais dans to lebi sango ya que sauf si bailleur a sali ajouter et le côté na ndako mais ce qui a ajouté ils a justifié admettons ba locataire muso bakota na ndako bango babongisi pendako locataire akoti na palais akoti palais za salité yemoko na mamongo na ye ayebisi kolo lupango mais yemoko amisaleli atie toilette abati moi peinture atie moi panneau tout ça est-ce que biloko wana ekoki kopesa raison na mokolo ndako abatsanda alors que locataire yemoko asali initiative ce que locataire abongisi c'est ka ya kovanda hein ezali en début il y a exécution un contrat à bail abongisi ba frais oye ako engager wana otobenga ba grosse réparation peinture peinture ezali ba réparation locative et quand on a compte à bailleur mais ba grosse réparation ba toilette ba toit ba plafond otobenga ba grosse réparation ezali asali cuisine ezala voilà ils attaché na immeuble qui est propriété à bailleur il faut ba luka ba défalquer yango
base additionner on a garanti. Ce qui biloko est joué $1000, après ça 500, vous allez vous entendre que aux autres devoir 1500. Soit il y a des mois où vous foutez en raison jusqu'à ce que vous réduisez ma dépense au salaire. Très bien. Voilà. Ouf, toza kozonga. Oh là 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 là. Tozali kozonga. Avant de continuer, naza kozonga na yo. Likambo yango yo réaction ya population makambo ya vaccin. Likambo ya vaccin. Bauti ko kamata 1,7 million ya vaccin uti libanda bakopesa ba congolais vaccin. Vaccin ya COVID-19. Na lobaki yango déjà ba population na biso ba fonctionnaire ya l'état ba nyokwa maka. Même na ba parti politique, même na ba assemblée nationale, même na ba ministère ko kaka ceux qui biloko ekoti ba konzi bazwa nan. Ba konzi nan faut ko pesa nan ba konzi. Ba soso ya fin de l'année mo konzi akozana no 10 cartons na ye. Mo konzi 10 cartons ya soso azana basaki na ya loso. Ba futi mbongo prime nanu ba konzi bazwa ya ba. C'est que mo konzi nde aza exemple. Vaccin yé papa. Tokolando be mo longo ya préséance. Ba konzi d'abord. Koloba peuple d'abord te ba konzi d'abord. Ba konzi ba ko servir bango. Oza général yondo za na ba grade belé ba ko meka vaccin pa na yo ba pesiona. Biso bangamba ba soda molongo tokozwa mena sima. To mona ndenge général aza kozwa. Po oza na grade alikolo. Oza directeur ya entreprise ba bandie pa na yo. Lokola bazo banda pona minganga vendredi ya lobby bakobeta ba minganga nyonso bakozwa vaccin na ba. Bato nyonso esengeli bazwa vaccin na bango pona komi batela. Est-ce que koboya vaccin zali infraction? To zali infraction te aux autres réponses tout à l'heure. Mais avant cela, boka population ndenge ba réagir na likambo yango, tozali kozonga pote sikoyo molakisi ya mibeko ayebisa biso ndenge ba na vaccin soki na boyi kozwa ezali infraction ba poursuite ezali ba mande kozala na kosala pe prison to ezali droit na ngai boyoka mobeko elobi nini animage population toza kozonga pote molakisi ya mibeko apesa mate ya likambo yo ya vaccin. À tout à l'heure. Plus de 1,7 million de doses de vaccins contre la COVID-19 expédiées par l'intermédiaire de COVAX, un partenariat entre la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies, Gavi, l'UNICEF et l'OMS sont arrivés le mardi 2 mars 2021 à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Un plan de déploiement du vaccin contre la COVID-19 en RDC a été validé par le pays et approuvé par l'initiative COVAX. Ce dernier prévoit, sur la base de l'analyse de données épidémiologiques et des orientations de l'OMS, la vaccination de 20% de la population. Il s'agit notamment du personnel de santé qui représente 1% de la population, de personnes âgées de plus de 55 ans, 6%, et de personnes souffrant de comorbidités, maladies rénales chroniques, hypertension artérielle ou diabète, soit 13%. Cependant, à Kinshasa, la population reste totalement divisée sur cette question de vaccination. Si les uns sont pour, les autres s'y opposent catégoriquement. Naza prêt à cause yango pour na mboka na biso. Il y a beaucoup de malades par-ci par-là, tout ça ba place zo ou taté. Donc c'est vraiment congolais surtout à ce vaccin wana pour tous à la protéger na ba maladie ezo ya na mboka na biso. Tous avons des problèmes, na ba maladie na biso mususu. Na necessité ba la biso ba vaccin, on a vaccin pour pesa bango. Ba pesa bango ba oyo ba se pela bango, ba pesa bango mais biso vraiment na ngai habitants mana na posa. Le vaccin a déjà ba pesa biso déjà ba mesure ya nani pour la corona wana. Si ko vaccin na lisusu to vaccin pour la nini. Bon, oyo monique ane mtu maelele kibena so banga ne ba maladie akozwa les vaccins o pas monique akozwa les vaccins te italien mais pour na ngai pour na nga en tout cas na clair te pour le vaccin là ce que ça ya solo bo petit biso so ya ba pesa biso to kufa ya ngonde to boy. Signalons que la première phase d'introduction du vaccin pour l'année 2021 cible les 4 provinces de la RDC le plus touchées par la pandémie, à savoir Kinshasa, le Nord Kivu, le Congo central. Molakisi Socrate, vaccin et sengeli bato bakamata yango. Bato bakotina pe mituna ebele. Merci na bato bazokoma.
numéro ya Vodacom moi na 81 355 26 32 ceux qui ont commis motuna na opo tuni naza na téléphone ngo yao na kotanga message no mbango pote motuna okutuna molakisi apesa makanisi na likambo yango kasi kokamata vaccin nde kokoma problème ndenge tokokota semaine awa makambo vaccin nde kokoma problème koboya kozwa vaccin ezali infraction ezali droit ya moto ba poursuite kozala to amande kozala mobeko elobi boni te koboya kozwa vaccin eza infraction te parce que na kati ya code pénal okuta jamais un refus de vaccin en vertu du principe il y a l'égalité avec infraction et peine il faut que infraction est figurée avant acte dans le code. Dans le code, il y a une loi complémentaire qui fait partie dans le code pénal. Mais les qu'à regarder comme étant moins un civisme d'un côté, quand on a mesure pose à la protéger, il y a Zoboya, et ça, on a un peu d'inconscience. Mais, quand c'est là qu'on a mis ça, il y a un moto. Et ça, tout ça, vaccin, tout ça, rougeole, et ça, le problème. Tout ça, il y a malaria, il y a kate. Bon, il y a Covid, peut-être une variante, il y a malaria dans la forme, dans la version africaine, je ne sais pas. Donc, il va décider. Mais, l'État est commission obligatoire. Oui, mais quelles sont les mesures où l'État a pour contraindre les moutons? C'est ça la question. Deuxièmement, combien de contre-campagnes à vaccin où il s'est mis dans le monde? Na be mindele ba sata ba 8 mois yango na yango n'osez pas o koma mwele musu ba na Facebook ba tubi mutia bon mimboa ba to ba ça psychosé. Moi je crois que l'état na biso ou l'état africain c'est vrai que ba un peu imposé na mikili banda ba yebisa bango si ya moyen tout ça la ba campagne de sensibilisation ya makasi na ba mituka miliayo ba buya zapata wana bidzi zo beta ndule tout ça ba to zo bina pour que ça va trouver vaccin et la montée ma campagne et ça les belé ba médecin ba virologue belé ma casse ba la télévision va démontrer qu'il n'y a rien à favorable à la biso. C'est seulement moi bon moment ko banga wana na bato ko diminuer. Mais comment voulez-vous que mon toisana au moins 16 images dans téléphone et au balaxé que so ba tubo vaccin vu ne baby ba longolo bambola ba mdele ba échouer kuna ba mo ko lia biso o ko mamboa o bon mania o bon makoba mutana besoin bon mamboa te azana besoin continuer beaucoup là-bas na mais il appartient à l'État, ça la campagne, la sensibilisation, la vulgarisation, la casse, la propagande, la casse, la banzela, pour que réduire tout somme, la réticence, et tu vas un peu psychosé, ce qu'a vu vaccin, vina et bébé. Donc, au bout de vaccin, ils ont infraction, mais ils ont regardé comme étant inconscience. Dans le chef Yamoutou, l'État, où ils ont que vaccin ça malam mais ils ont pour nani alors les intérêts na yo mais ils appellent justifié par le fait que les citoyens population à ça eu contre campagne à vaccin pendant plus de 8 mois ndenge na masolo komekate il a le droit de craindre. C'est-à-dire craindre et éviter un vaccin fait partie des droits. C'est un droit de refuser le vaccin. Donc, vaccin. C'est un droit. C'est un droit. Ah, mais le droit là sera regardé comme une inconscience lorsque l'État est en train vraiment de vous apporter un vaccin qui va vous sauver, vous mettre à l'abri à Covid pour beaucoup plus de temps. Mais ça ne peut pas faire l'objet d'une poursuite judiciaire. Non, parce que l'État dans le code, dans tous les codes du pays, il n'y a pas la loi n'est pas prendre le vaccin ou refuser le vaccin et arrêter. Comme ils ont un code de avant Covid, tant que le code pénal, la procédure pénale et autres loi complémentaire en matière pénale, prévoyait rater le refus de Covid. Sauf que code ça on va corona parlement, mais du moins dans le bon exact parce que loi il faut que Mibeko ait précédé les camps. Les camps yango ils ont Mibeko, donc ils infractionné. Mais ça dit qu'il y a un civisme, pas un civisme, mais inconscience. Dans le chef, il y a un mouton, peut se vaccin aux oboya. Mais encore que Moutouan, peut se vaccin aux oboya. Azala vraiment la conscience, il y a que Moutouan n'a pas pambaté. Makamba yoki et yoki sur le nini wana. Et puis Congo, c'est le quoi bamboka paete. Biso a rumeur et l'équipe radio télévision à valeur. Biso rumeur, nous sommes président Béteki moi siné mbata na rumeur. Yeba qui a bété mbata ma gangata au gangal. Jamais zaraté o baswali tété. Si a eu une rumeur au Congo que mon tutelle a quoi qui oh non président et Sénat a quoi qui na salle de bain oh beaucoup c'est la ville au raté a quoi la salle de bain a glissé n'a pas quoi na vie na mutu donc jamais biso la bonne rumeur la taraté alors beaucoup rumeur ils n'aura jamais totalement fausse. Faut faire très attention donc batbayo qui mingi bazan a besoin ba convaincre bango que réellement vaccin pour intérêt na bango très bien
soki ezalaki na era Kabila Kabila pe anyokoma na mboko oyo oyebi esengwa pasteur eza kolia dime pasteur ayokaka bien so azolia dime passe ne kobundana demo oyebi ke Kabila pa anyokoma soki ezalaki na era Kabila parce que diaspora na période moko tolingaki tokufa ta Kabila za président okokaka mutu asali video bokeba Kabila bebisi mai Kabila bebisi mai ndenge za bobache poison na bamai nyonso alinga éliminer bakino et Kabila pe amoni makambwao elengi ya dim mais pas si ko bundana demo wana difficulté à pasteur ozolulo ko ba mosali na nzambe pika ko bundana demo dim yokolia okosomba miliki sukali mais demo ko bundana ozomona ete soki ezaki na era Kabila bachaki kaka makambo ya nani ya vaccin oyo Kabila yokani na ba Rwandais batia ngona kati basala génocide de Rwanda vaccin ya Covid ye olingi osui oboyi otiki mais yo moko koyeba tango l'état ko se prononcer sur yango toza koluka docteur Muyembe pona bosolo na politique soka kokima mituna to kamatata bato bakosala na epote ba kopesa biso nzela na koluka pe professeur Ekwalanga azali virologue munene ya mboka na biso Munyangi azali wapi ere ya koluba yango po vaccin ye ere yango yo Munyangi docteur Munyangi ere yango yaka oya koloba nazozongela yo molakisi natanga nanu maebisi avant na salamo mise au point pona makambo ya bosambisi procès ko bandalobi comment information du jour Emmanuel Macron a pris part à une réunion du bureau de l'Union africaine présidée par Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo. Formation du gouvernement. Sama Lukonde exige 3 noms pour chaque poste. Donc, comme Marambope a pouvoir discrétionnel, il y a premier ministre. Bope si batumi satu, boke prière na mangengenge, premier ministre azopona. Soka kozwayo. Tokoyeba makila libata, na bato babotama na yombo. Katumbi est arrivé ce mercredi à Kinshasa. Charman, na pesi yombote, Moïse Katumbi. Au Katanga, Jacques Kiabula et Gabriel Kyungu Akumwanza, même regard sur le nouvel exécutif provincial. Kiabula Wandani, na pesi yombote, place aux Alibaba Kyungu pe, mbote nabino. Présumé détournement à l'épesté. Début du procès ce vendredi de l'audience sera retransmise en direct sur la RTNC. Nasukana Nowan. Soki omoni na République démocratique du Congo. Moto azali ko bundisa mosala ya IGF. Soit yemoko moibi. Soki ye moibi te ekoko zala mwasi na ende ko na eto aza rattaché na moibi moko ya mbongo ya l'État. Nde azobundisa IGF. Po komba ya IGF ezali komba noble. O ezotala yo Congolais na ngai poto nyokwa mikanyaka la biso ekokendaka na baposhi ya bato. Mais moto aye ko salisa biso pote mbongo ekota na libenga ya l'État. Azui confiance à mokonzi ya mboka. Ngai na ko soutenir IGF tina suka. Tant que na moni mabe na ete na ko soutenir ye. Makelele koma ki ebele ya bato awa. IGF a comme le journaliste, ko sala ka rapport rebelle, IGF a exagéré, IGF a ko sala ba point de presse, IGF papa. Vous avez même recruté des journalistes pour faire des enquêtes pour na ko laver Bukangalonzo. Israël, tu as dit ça? Oui, monsieur, c'est ce que j'ai dit. En attaquant l'IGF. Il y a eu des journalistes qui passent ici, même na Bosolo to ailleurs. Bakonga sali le côté, Banque mondiale. Mbongo Tsikwe comme il a un problème parce que IGF Yemoko azokanga muno côté. Le gars a été taxé de tout mot. Tout en étant honnête. Mais un groupe d'individus va s'est mobilisé la TV pour l'attaquer. Papa, mokolo ya lobby vendredi. IGF a ça le rapport kakate pour na bakonga. Tona epesté. Mais IGF a ça le rapport même ndeko bakobenga nani oyo nani ndeko eteni longondo. Eteni longondo pe rapport na ezali na niveau ya cassation. Toko senga na bato ya cassation ba activer pour sala lombango ndenge bato ya cour d'appel ya Gombe ba sali mbango pona makambo epeste. Matata mponye ezali na cour constitutionnelle esengeli ba dossier nyonso elamuka. Ekende na lombango. Bato baganga ki ganga kiao. Messieurs les directeurs, messieurs les ministres,
okosamba yo moko okosamba na moto te lobi procès obalo Willy Bakonga na minute oyo bafongoleli ye ouverture réaction disciplinaire et pas un ministre Sama Lukonde sauf imprévu lundi ou mardi ndenge na monaki na ndoto bako suspendre bakobenga ye na prison po bato bakangaki moto ya Sekop na moto ya EP ya nani EPST o baza kosamba procès kozala lobi na RTNC en direct Willy Bakonga kokenda lokola renseignant selon ma information à notre possession mais kobosa na teke renseignant pe bakangaka ye Vital Kamerhe a été appelé comme un renseignant jurisprudence ya munene zali renseignant ako comme accusé ndenge témoin pe ako changer statut. Vous devez faire très attention. L'IGF a fait un grand travail. Et nous, peuple congolais, nous soutenons ce travail-là. Les journalistes qui ont défendu, les PST qui ont défendu, Bakonga qui ont défendu Eteni, Siko Batouana Bakosamba Bango Moko, chemin de la croix, Bakozala Bango Moko. Journaliste yo kozala te. Makele le nyon soana, moto ako polaye moko na kasho, yo kozala te. Conseil nazo pesa bato babengi bango. Na rapport ya IGF tango lingo kende ozali moto préparer famille okamati mwasi na yo kamati bana osololi na bango obisi bango ngai nazo kende babenga lokola renseignant mais na ibite soki na kozonga tala bambongo balobaka na ibaka to nazwaka tout ça boyebaka te tala ngo ezali awo so ezamoni tiroir au place na bomba moni na chambre soko tomboli mal okomona libulu moko na kundaka wana tala ba carte au place na bomba lakisa mwasi lakisa bana yo moto bakobenga lokwa renseigner lakisa mwasi na bana expliquer bango déjà po yebite soko kozonga tala pe photo ya mwasi na bana osalisi ya mukie oche na poche ya munene tika na ndako po tala ka bango zo sambo zo tala ba po yebite soko kozonga tozo luka mbongo ekuta wapi miyibi ya solo eza ba politicien miyibi ya solo ba politicien ba directeur ya ba entreprise population azo yiba te population azo yiba lipa population azo kotela ka batu na kulu na pona passe mais ba vrai miyibi ya mbongo ya mboko eza ba politicien la plupart sont des voleurs okomona mutu bozo benge ministre excellence mais yemo kwa yebi kaza moyibi ti bozo benga ala zo bato ba yibite ke naza moyibi ba yibite nzoka na yibaka yemo kwa bikaza moyibi. Maintenant, IGF a fait ce grand travail. Vous voulez détruire les témoignages d'un homme honnête qui a travaillé. Ah oui, je sais que IGF a fait son bon au Belaye. Le col a tokomi na lisanga ya kosanga na pote to sunga leta kanga miibi. Motonyo sa koyi kokota na kati za makambo IGF. C'est un combat collectif. Bato bazali kuna bazolela na kombo bato bao bakangi bango na EPST bazo ganga butu na moyi. Ngai te nazo kanga imoko te bobenga pe oyo tout ça. Lobby ezali en direct bokuta la procès en direct bakobenga bato na molongo cour ya cassation bolanda exemple oyo bandeko ya Gombe cour d'appel basai bandeko ya cour constitutionnel bo activer dossier tolingi bato wana basamba soki baza ba innocent batika bango kasi soki baza pour quelque chose bakangama soko sali église sala kacho ba frère atetu faut bakangama lise qui ezate IGF a fait il fallait qu'il fasse quoi il a fait un rapport. Des fois, il faut des mesures impopulaires. Kende kosamba papa, innocent chaka makelele te kende kosamba. Okosamba sans journaliste, na ko benga presse lobby, toza la mobiliser na prison pour na kotala. Ata tensa ko lakisa metala to koyeba. Mulaya mutu baye bango na photo passeport, te faut photo a mobimba. Lobby e koyeba. Tala photo a mwasi na bana. Laka bango, lakisa bango place au bomba mbongo. Po yebite soko kozomo. Limbisanga son na lobby mabe mais fa na rappeler au Gabon. Sénat Katumbi Ebemba se neutralise. Lualaba, la veuve du député Michel Ilunga, remercié Fifi Masuka pour le soutien accordé à son mari avant sa mort. RDC critique de la présidence contre la Cinco, l'auteur du communiqué ne désarme pas. Kinshasa, insalubre Ngobila menace de frapper les bourgmestres. Fuite en avant pour Ngobila quand la ville dispose de déstritures d'assainissement inopérantes. Ranskin et Kinbopeto. Depuis les $10 000 remis tambour battant, combien de bourgmestres ont encore reçu de lui? S'interroge les députés Mike Mukebai Nkoso. Communiqué.
L'Institut supérieur d'informatique Chaminade, ici qu'en sigle, porte à la connaissance de ses étudiants et enseignants que les cours ont effectivement repris depuis le lundi 22 février 2021. Ici qui rappelle aux parents et aux jeunes que les inscriptions pour les classes de G1, G2 et L1 se poursuivent jusqu'à mi-mars pour ces deux filières qui sont informatique de gestion, ainsi que réseau et techniques de maintenance pour les cycles de graduats qui fonctionnent de 8h à 16h. Administration, réseau et télécommunications, ainsi que conception des systèmes d'information pour les cycles de licence qui fonctionnent de 15h à 19h. Comme institution catholique d'enseignement supérieur, ISIC offre une formation intégrale de qualité basée sur les standards internationaux. À l'ISIC, il n'y a pas de phénomène branchement, pas de vente de syllabus, pas de frais supplémentaires pour l'accès aux salles ordinateurs, pas de vente de TP ni l'achat des interrogations. Nous sommes situés sur l'avenue Kikwit 1, numéro 1, quartier Mazamba, à Réhabita ou Liolo, dans la commune de Mongafula, Kinshasa. Pour tout contact, appelez au numéro de téléphone plus 243 81 718 39 à la fin. Fait à Kinshasa le 22 février 2021, professeur Blaise Mosengo, directeur général de l'ISIC. Alors, on va terminer, avant de prendre deuxième séquence, on va rentrer de l'autre côté. Botala, l'honorable Nathalie Nembalemba, na district ya Changu, ndenge azako continuer lisolo ya salisa nganga pe na salisa yo, leki ya mwasi ya leki na ngai, na pesi mbote place azali, azako sa musala munene. Mais Sonas, bokotala pe elema moko ya Sonas ezali ya bomoni yango déjà na réseaux sociaux. Ya lycée Ekofo, kulutu oza na Sonas, mama oyo soko sanctionné ete, ekosala pasi. O mama oyo, oyo asali babenga yango na chiluba buloji kindoki o mama asali. Boko kabino moko. Mama lobi soko oza na assurance. Esifio za na Sonas, soko ko bomana yo muto oza no na assurance. O makambo yuti wapi? Euti wapi bolanda belema na bibale boyo ka mama wana nenga zolo bana mutu depuis osomba assurance no ya Sonas okokino ko boma mutu poza kana assurance na ebite mais mama ngwaza cadre na kata Sonas. Suivons ces deux éléments toza kozonga toza deuxième partie avant de terminer. À tout à l'heure. Lokola azali député national élu ya Tchangu, honorable Tatiana Pembe Nembalemba, na cadre toujours ya vacances parlementaires, asalaki tourner na commune ya Kimbantseke na quartier Kisantu, na commune ya Njili précisément na Sekoma Fwepa ba maraîchère, na Masina quartier Mapela, pe na site agricole kuna azwaki bwatu pona kokutana na base na ye, ayokaki ba difficulté ba doléance na bango pe alobaki akomema yango na parlement po te batala ndenge nini bakoki kozwa solution na ba problème na bango. To yambi honorable Tatiana aboko mibale pona nini parce que toza ba membre ya fondation to sungana toza ba difficulté to mona ke sengila ya ko monango notamment problème ya débordement à rivière na canalisation ya rivière Tchangu. Pour rivière Tchangu normalement ezana li fixité donc donc comme une crainte que d'ici 10 ans, si tu vas disparaître. Nayaki na cadre de vacances parlementaires nanga. Alors chaque fin de vacances parlementaires, tout ça un rapport mon photo ça là. Parce que musala na biso eza ko kitana babas ko yo ka passe na bango, ko yo ka ba problème na bango, ko bango ko memango au niveau à parlement, pour le gouvernement et luke la biso solution. Pour bango ne ba benga bango exécutif. Na pour na constater nga moko na misunanga. Je trouve ça très dommage à remarquer qu'un terrain de au moins 2080 hectares est à la spolier. C'est très dommage, sachant que c'est un terrain qui arrive à nourrir la population Mobimba Kinshasa. En tant que député, il faut budget Nabiso et augmenter. Mais pour le budget Nabiso et augmenter, il faut tout soutenir. Parce que les lots agriculture, ils ont ça dans ma condition à bien. Ba vente salima na ba niveau nyos au niveau à ba province et puis ko sala que budget na biso et mata. Pourquoi pas ko cultiver et puis ko produire ko tinda na ba mboka pe mususu pour toza na capacité wana. Je trouve extraordinaire comment on a que na Kinshasa toza capable de produire du riz parfumé au coupe na ba mboka mususu ezo salema te. Donc biso en tant que parlementaire to lobela bango
mais toza na posa pe que gouvernement esala musala nango koyoka kaka te mpona koloba ke toyoki boza na raison ya solo te toza na posa baaction esalema baarrete ezali badocument nyonso ezali oyo ezolakisaka eza terrain ya bapêcheur ya bamaraîchère eza terrain mpona kotonga bandako te yango wana nga nazobelela bandeko na nga bazolela pembeni na ngai soki mbula ebeti na kote awa ya bamaraîchère bazomata likolo ya baplafond bana mosusu bazokufa. Alors pour éviter tout cela nazosenga na gouvernement na nga bazwa badisposition na bango terrain oyo na basituation oyo eza bato bakovanda na kati te yango moto ezosala ke population ekufa yango moto ezosala ke babengaka badepute mpo baloba ke tokufeli songolo topakala ntango mbula ebetaki toza na posa badigue emata mpo soki badigue emati entre deux côtés ntango mbula ekobeta ekesala ke mai emata te. ezalaka ne boye député esengeli na yo kozala toujours sur terrain mpona s'imprégner na baréalité mpo komema yango na parlement. Honorable Tatiana Pembe Nembalemba musala kitoko. Je peux dire que avoir l'assurance de votre véhicule, c'est comme avoir l'assurance, comme nous les chrétiens, nous avons Jésus. Quand nous avons Jésus, nous avons l'assurance. On n'a pas peur. Parce que même si ça vient la nuit, le matin, je sais que Jésus est là. Jésus va me soutenir. C'est comme avec l'assurance. Donc, si quelqu'un achète ton assurance, il a maintenant l'assurance, il peut rouler sans avoir peur, sans crainte. C'est-à-dire qu'il peut cogner, il peut tuer. L'assurance est là parce qu'il a son assurance et l'assurance prend tout en charge. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas informés. Je peux vous donner l'exemple. Moi, je suis assuré. Mon véhicule est assuré et votre véhicule n'est pas assuré. On se comprend très bien. Mon véhicule est assuré. Vous avez un véhicule qui n'est pas assuré. Moi, mon véhicule cogne votre véhicule. C'est à moi de prendre la responsabilité d'arranger votre véhicule. Comme je suis assuré, j'avais acheté mon assurance à la SONAS. Moi, je me cache derrière l'assurance et la SONAS prend la responsabilité pour prendre la charge d'arranger votre véhicule et vous indemniser. Par contre, vous qui n'êtes pas assuré, vous connaissez mon véhicule. Vous n'avez pas pris l'assurance chez la SONAS. C'est-à-dire que la SONAS ne prend pas, il ne va pas considérer cet accident. Vous-même, vous allez prendre, non assuré, va prendre la charge d'arranger mon véhicule. En moins que si j'avais pris mon assurance en tout risque. C'est-à-dire dans les tout risques, même si on vole mon véhicule, même si on me cogne, même si moi-même je me cogne, même si je tue, même si je bouscule le clôture d'autrui et que ça tombe, même si je fais tomber quoi que ce soit, cette assurance-là couvre tout et la SONAS va payer. Mais cette question, je pense ça comme Ata na bomi mutu naza na assurance. Maelo euti wapi? Mama oyo, maelo euti wapi? Prof, olobi boni. Bon, assurance. Nayoki makanisi ya maman. Naza avocat ya maman te, mais maman a un problème d'articulation. Na sens, doit pécher par rectitude. Il y a discours là. Je crois que la lingala, elle ne dirait pas ce qu'elle a dit là. Donc on a décelé le problème, il y a communication, na ba mot oyo à utiliser. Et pour vous dire, si il lui arrivait de tuer, si il lui arrivait de, mais lui dit, soko bomino, si t'arrivais, il y a kobom. Tu vois, moi il y a des tournures, bah euphémisme, bah féminobise, hein, bah figure de style auto-utilisé pour atténuer, pour couper sa style, parce que le style n'a pas un style direct. Intonation ascendante, style est direct et puis à fond. Et puis le style là, est sans maquillage, est sans gants. Mais, maman, excuse mingi, j'ai compris que maman a un problème, il y a éloquence, problème, il y a français. Donc, discours naïs un peu brut, c'est-à-dire, je parie que à réfléchir dans la langue quelconque et puis à le bien en français. Mais fondamentalement, réellement, ma qualité, c'est que son but c'était de dire que
la SONAS assure. L'assurance, il y a SONAS, et l'assurance, il y a indemnité, il y a Moutou, où il va toucher physiquement. Mais assurance, il y a Nzambé, assurance, il y a foi. C'est-à-dire à mélanger foi et physique. Sans mandat, et puis impunément, et c'est un peu mabémé. Na côté liété, na compris que maman Zagin dans la première français. Alors que Sonas ça a chargé à communication Mobimba. Non, oui, justement. Si. Bon, peut-être que Bazalaki et c'est que maman attend compte tenu à la responsabilité naé. À l'accepter combien à Sonas Azali au chevet à bateau au bazui makama. Mais ce que articulation, na expression, na communication là. Mais la SONAS ne pouvait pas mal communiquer dans ce sens. SONAS et Zali, c'était assurance qui a mounen. Justement. Basala ka musala mounen ngana yebi musala ya SONAS. Basala la charge de la communication monsieur Deko. O yazo landa biso certainement place à Zali pour bazala ko landa boso na politique bisikanyo so bato bazali. Mais ils ont échoué parce que balobi na bato soki obomi. Moto na lobi na kombo ya SONAS, maman na lobi na kombo ya SONAS. Ça dit directeur général il y a SONAS monsieur Liseko ayebi yango Deko ayebi yango chargé de communication batonos baza ba yebi pe ba pesi maman na mandat alo bana kombo na ba père lo bagé ato bomi na yo ko banga te ça dit kine ko boma ko banga c'est intention ya que si tu arrivé à bomoni s'il savait ko bomi si tu arrivé ça dit imprudence quelconque anéaléa SONAS a quoi assurer yo voilà na liwate mais soki mais ce que alo yo mabe c'est moni français papa ezali sangoza ma passe ce qui français na droit na français so ezali na ba singa ya courant bele ba tout ça phase na phase mais tu te rappelles mon cœur avec ça heureusement droit na français en ezali ba singa côté ezali ba singa courant ezaka ndes ba singa ya pambe ezanga courant so ezalaki droit na mboko na français mais bah te belé bah kangama à toute sa phase na phase bah tu vivre bah te belé bah kangama kala na la télévision à kangama kala na banda à kanga électrocution à c'est électrocution tout le monde bah politicien bah journaliste bah ministre bah député bah sénateur ceux qui montent sur ou ramonter bah français na TV alors bah droit na TV bah ça la droit ça la français au tel lobby ceux qui droit na français c'est qui na bah singa courant mais bateau ba tout ça qui phase na phase c'est bakangama monsieur bakauka bakufa batkala très bien alors on va évoluer likambo ba mitu les autres pe wa biske bele merci na bandeko bazokoma numéro na Vodacom 080 355 26 32 malongi yangwana avant aussi lisa kosenga mbongo na balabala ndeto mona ka bato ba kosenga ba mbongo veto liete kabelanga tout ça et puis vagabondage komona bana basi bana mibali ko tambola lelo la journée moto ke ne place te oya kebo na retour ba otutana kotambola est-ce que zali infraction oui mendicité bisenga senga papa avec les infractions ndenge ba avec les basenga ka avec le kutumuke ba roulage de ba roulage ba tema ke belé tina dimanche ba alexayo ba pesa ba mbongo mendicité za infraction inconsciente ya ba roulage bisenga senga za infraction bitambola les infractions le vagabondage est une infraction. Ouf, ça dit au longwa aux battre aux look. OK na gauche, aux à droite. Aux bana basi msusu, bana bali msusu ça pire les infractions. Bitambula les infractions, vagabondage. Bisenga pianga les infractions. La mendicité, mais pas pour demander la sens yanine, mais aux amoni moi na muboye na aveugle azoye ba kiza gauche, za droite avec aso terrasse, mais aveugle na mon amoni bosso, moi na pas mineur. Donc ils ont dit infraction sur votre code pénal la partie à livre premier beaucoup de vagabondage na magistrat comme état infraction fait apparemment pénal. Est-ce que kusuba na balabala na endroit où ils ont propriété c'est-à-dire na boulevard boye chauffeur telema maman mo pena kiti amati plan na creek asiendami Roma pe mutu msuna nzela papa surtout mibali ya telema kana musuzu kutu na mutu kana yemu kwa subi na mutu kana ye afungoli ka portier surtout mingi bato amitu ka basala babendi ka portier asubeli pine ba chauffeur na ba receveur tout comme bato ebele basala ka kusuba na bisika ya polele o ezali ya propriétaire ko la toilette est-ce que ezali infraction les infractions ezali outrage public commerce ezali ba attentat à la pudeur ezali ba outrage public commerce c'est dit toutes les infractions o ezali liées na pudeur, na moralité, na sonne. Parce que dans ces infractions, qu'est-ce que la loi recherche? Le recours à scandale. Toute infraction dans laquelle il y a le scandale, et ça qu'une infraction. Donc, au souba na balabala, au vu à batou, au kilisi bilamba, au soubi, et ça y infraction. De sorte que même mouton, et puis ce mouton souba na balabala a troublé hors de public. Mouton ça comme maman wana.
bato bele bakota la paix azana volant tout accident ah auto beka ba concours idéal au moins que un seul fait oyo sali ya kusuba en public bato belé ba sali ba accident ba sali ba fait dommageable mais belé ya auto beka concours idéal ezali infraction donc kusuba na balaba les ba outrage public au mœurs ils ont fait partie peine d'attentat à la pudeur donc ça va scandale parce que dans kusuba na balaba là ils ont scandalisé la population qui ont trouvé hors de public. Très bien. Kokata nzete. Ndenge to vana na quartier, nzete na bino ezali nzete na mape alia. To wana mapango moto na moto ananzi. Mais na moni nzete na bino koti ko to mwa mingi. Ngana kati yango. Est-ce que c'est infraction? D'ailleurs kokata même nzete na ya yo moko. Il faut autorisation. Nzete ya yo moko na ndako. Olona manga na yo. Conservation nature. Parce que nzete ils ont dégagé oxygène. Et ils ont permettre la respiration à bateau, CO2, gaz carbonique, pour éviter qu'à partir à effet abondant et oxygène et empêcher que le gaz carbonique détruit l'ozone, pour trouver une réaction achlorophilienne et ça pour que tu vas respirer. Les feuilles respirent, nous donnent l'oxygène, tu dois respirer. Quand tu as nzete na yo moko faut l'autoriser à force ya moto. Quand tu as nzete, oh non, nzete na yo écoutez pas na ngai, okati yango. Mutakati nzete na yo ekote pa na ye kende na police ba kokoti saye na boloko menena souligner ko moya que moto musako za pe nzete ya manga ekoti kote na ye ba mango ekoti na lopango ya mutu ekomi na lopango wana donc nzete ya manga na lona epa na ngai mais tape muso ekota na ndako boti pe manga ebele manga pe tela ya mabele manzombo azana droit nango théorie accession soki nzete etengami ekote pana bavoka ebele bamanga ebele ekote pana ye matiti mpe ezokuya azokombola matiti eza na théorie accession article 23 22 23 24 25 ya code na biso ya bien eloba que propriété ya eloko et de pesaka droit la propriété d'une chose donne droit à tous ceux qui s'y unissent soit artificiellement soit naturellement c'est-à-dire nzeto étape qui la bamanga epana yo bamanga wana eza ya yo théorie accession olia safu ezoko ya côté na biso safu ezoko ya côté no matiti pezo ko ezoko la matiti loko le côté na lupango na yo na ba limite parcellaire na yo na théorie accession article 22 23 24 25 code bien et comme ya yo par accession. Très bien. Donc oya ko ebisanga te papa tini biso tozo ba voko ekoya ki na butu te lobo yo ko senga oyende ko senga na kabela yo na kabela yo komi yangai voilà. Très bien. Mutu muso atuni question alobi sango na sepeli makasi mingi po changement ya mentalité oyo mokonzi ya mboka anoma ba conseiller yango ebino boza kusala esengeli batiela yo moyen pour na musala wana. Merci ndeko, je pense que présidence baza kolanda biso changement mentalité yango ende na fongola ba chapitre Socrate nde moto bakopesa mbongo ti ndenge Moïse mbi ayebaki ye oyo moto akomema na poto ye moto akopesa mbongo ye moto akosombela ba veste moto akopesa mutuka moto akopesa mandat pour na changement ya mentalité ye boko konome te ye moto aboye bozu bozo ka population azo ka bosolo na politique audience populaire boza na Socrate azana maye les pesa bato baza ko apprendre changement mentalité oya bino boche ba pano na nzela ko subate ko ibate ndeli ngolo bani peuple azo tangango awa ne place pas kolanda moto muso alobi il y a de certaines personnes baza ko boya même ko remettre ba bien perdu ou volé à son propriétaire lorsque vous avez déjà acheté dans une boutique. C'est-à-dire moto ba iba eloko na ye moto mosusu ateki moto mosusu asombi mais mokolo nango amonani baboyi kozongisela ye ezali légal ou illégal. Oui, soko moto a reconnaître eloko na ye ba iba to ebunga a moni yango comme sa propriétaire azan a droit de suite na droit de préférence droit de suite électionné mokolo eloko akola ndeloko na esika nyonso ezali tina se ambeto violation de domicile za raté nazoluka tabalangai nazoluka montre nangai na moni kiti nangai monte ko lokelo na atuna ka batote akopesa ba tombote te ba ibanga maputa ba ibanga ba veste TV na biso veste ngai ide mo kiti ngai mokole loko alande loko na esike ezali azana tina te akopesa bino mbote ta côté na chambre na jean aye so d'assurer que ezali d'ouverture de domicile za raté parce que droit de propriété et puis ça droit de suite na droit de préférence mais n'est pas dit bien dans détail.
Alors, ce que moto ayibi eloko ebungi mototo ba yibi et comme na maboko ya moto. Mais moto yo ba yiko découvrir eloko na ebunga na maboko. Ce que ça dit bien meuble. En dehors il y a mituka pour mituka ezali ba bien meuble mais il suivra régime il y a immeuble. Kolongo la mituka et les autres appareils automoteurs. Les autres choses il y a bien ba montre ba nini. Tango yo kozwe eloko na yo ce que moto na sombaka yango na voie moko normal na boutique étalée, c'est-à-dire acquisition na tant azu yango ezalaki paisible azu na mobuluté azu na ibaka tekela bango moto iba tekela bango mais moto yeko somba asombi ne sika oyo moto nyonso to akoko somba po eza clair et voilà la correct basola bazoleka bamoni bena moto atandi eloko et puis et batie beloko liboso ya lopango ke tozotek mais eloko bayiba soki moko nango aye ko remarquer moto asombi ne sika oyo ayibi te azwi na violence te et puis azwi na miso ya batasali contrat et puis moto nyonso surtout amoni loko batanda na public boya koyiba te akoko somba moto wana akozongisa na mokolo eloko wana te akoyebisa ye na droit en fait de meuble la possession vos titres je le prends moto reconnaître eloko na yiba yiba to pesa na exemple exemplaire na kamati téléphone na ngai moto ayibi nga téléphone téléphone wana ekei baluki ezomona te moto akamati téléphone wana ake kotekela yango libanais moko na ville libanais azwi téléphone yango atandi yango na maison na ye abandi koteka yango lobi makambo epusani ide chimanga azana bandal masana ngai ake kosomba yango sanke to yebana yake asombi yango officiellement bakateli pe reçu akamati akena ngai siko un jour tokutani na masana tali téléphone za ngai nazana droit kozongo te za ya yote eza ya yote parce que a compliqué l'article 658 en fait de 658 ya code civil livre 3 en fait de meuble la possession de vos titres. Article 1 est constitué dans deux articles. Article 39, c'est-à-dire aux en la possession matérielle et loco. Dans l'article 651, il y a un déterminé la foi na yo, aussi na bonne ou mauvaise foi au moment de l'acquisition. Moto qui est dans boutique est de bonne foi. À son téléphone, toute personne au monde équilibré, raisonnable et éduqué achèterait et bouillir dans téléphone sans connaître l'origine litigieuse. Ceux qui ont des chimanga qui reconnaissent le téléphone, la qui ça ici qu'on somba à Rolanda place où ils sont comme receleur, disons comme voleur. Ils ont un receleur, mais ils ont opposé en fait de meubles possession voté pour l'année parce que yo sombi eloko wana isika oyo moto nyonso akoko somba eloko ezali na public eloko ezali polele au passé contrat na yo na moyibité na kobata mate na kobotola te soki ezali ya koyiba ya solo alanda mutu atekelaki yo sombi na bopeto na pole et puis na bwanya nyonso. Très bien, voilà. Komeka eloko ndenge tozalaka boye olingo so manguba mais aux yeux moi dimbuma banguba mobeso zoteka omeki okoti na boutique olingo somba parfum okamati oko pomper nani okomi quelque part mama lewa basa mama lewa bio ngulu la kisana no fungoli pe bomeki mwana est-ce que ça allait infraction et basé pas infraction comme telle mais eza eko comme atteinte na propriétaire mutazona mais takanga mazona balangulu okumameka ngulu te te nzungulu ezali basi balambi so lingo meka osongi motamekeze mama azolamba mama okoko mekisanga te weza domaine ya demande mama ko mekisa so po ngulu to ngulu mais nguba mafuta esomba maka na komeka otobenga ka vente à la dégustation basomba ka madesu kaka so ba meki na minu na nguba c'est-à-dire komeka nguba na kotia madesu na minu komeka mafuta na musapi na kotia parfait zo faire partie na contrat. C'est-à-dire test et achat. Au tester qualité. Qualité. C'est-à-dire au tester ce qui m'a dit sur ça pété et comme il a maïté. C'est mes zelangai. C'est mes zelangai. Au ce qui nguba ezali ya qualité kitoko. Est-ce que ma photo est ya photo appelle Z. Il appelle Z. Ou appelle C comment les lots. Est-ce que soit dans mon gongoté? Est-ce que parfois ça malam na loboko ba meka parfait dans autre te pose au tient na loboko.
Donc, ezali ba produit oyo zaka na otobengaka vente à la dégustation na ko goûter. Il faut ko goûter nguba madesu mafuta na parfum ezo faire partie na test préalable comme ba prélude d'achat. Mamboka mususu so goûte na parfumer goûta batia ba parfum nyonso bateka resika moko. Batoje komeka. Oh, très bien. Sima. Après ce que ça malais, a métier nzoto mobimba, a bimio ya sepe na ngatenzo ka métier parfum. Très bien. Bande ko nyonso ba melaka masanga ba soulard nyonso. Oyo ya question na bino yango bo bolonaka na shaba. Ba ba melaka na bandalungu à côté à bloc. Ba baza côté à toison d'or, ba melaka na kimbuta. Ba melaka na sosa, ba ya nyangwe. Ba kotaka ba boîte bino batu bolangu ka question na bino yango. Kolango en public bato baza na vini stade bango pe ouais ba kolango mso bazo otangi bisote bata kolango msusu kolango en public yo moko na mbongo na yo olangwe na mbongo na yo moko ebele pe balangwa na mbongo ya sangisa mais olangwe na mbongo na yo moko mais en public na miso bato okanaki kolangwa te mais arrivé kolangwe mais na shaba bato totalo kolangwa na miso bato ezali infraction oui kuiti en public les infractions oui. Soko olangwe masanga okomi ezobengana na droit état d'ébriété donc okomi na kuiti makasi o prendre kuiti parce que ko prendre kuiti na lingala ezali kozwa kuiti lorsque qui a pris kuiti ameli masanga ebele alangwe en public dès lors que deux personnes bakozala au courant ya état na ye ya kuiti asali ivresse publique les ordonnances à 59 qui prévoit sous réserve de mécanisme, il y a l'ivresse faite à la complète et totale, faite à la volontaire ou involontaire, mais l'ivresse en général, quand on a public, ezali infraction. Mais quand on a salon, nanda, c'est infraction. Parce que le salon, est un caractère hybride. Ezali vraiment lieu par excellence public. Bien que tu aies un peu lieu public par destination, on a ce qu'on a quatre, ce qu'on a conduit pendant ma classe. Tu as bien appelé salon, lieu public par destination, lieu public par nature, stade. Alors, ici, ivresse publique, il y a différents récits, raisonnements et salama autour de l'ivresse. Kozala na kuiti na misu ya batu eza infraction. Policier, yo kangai, okuti muta langwe kangai. Yeba zaro, bana basi bazota ba copine na biso ya langwe. Muta langwe na niveau ya que batu mi bale ba moni kaza na kuiti. C'est-à-dire à déranger circulation na bako sanza na kokweya ezali ko troubler ordre public. L'ivresse na misu ya batu ezali infraction. Alors, batu so bazala baza ba éthylique, c'est-à-dire éthylique ezali caractère à motoza au-delà ya alcoolique. Un alcoolique c'est quelqu'un où il y a mesala comme na masanga, makasi sans masanga revivre. Mais éthylique eli moto comme la ta verre à maille tout le monde alcool à langue. Donc bata ba miyembe nde ba bakawa. Voilà, bon de ba éthylique, ba alcoolique. Et puis, soit comme l'état ébriété, ce qui a ça il n'y a pas d'infraction parce que l'élément public est athée. Mais lorsque vous avez la langue au vu au-dessus de tout le monde, c'est une infraction. Si vous êtes policier, vous avez la langue pour la police, vous avez la langue à commettre une infraction au même auditorat pour ivresse publique. À commettre une infraction. Est-ce que ce policier a yébi bakarete? Toi yébi tabac. Pour atteindre la tenue militaire. A yébi. Très bien. Il a commis une infraction tout en étant la statue. Alors on va terminer. Mobeko elobi nini na makambo Banque Lambert bato ebele baza escroquer na makambo Banque Lambert opesi ngai $15,000 na zone sera 20,000 biloko wana eza ebele pratique wana eza surtout na Kinshasa pe na République démocratique du Congo dans l'ensemble mobeko na biso yebi Banque Lambert to yebi te soki yebi Banque Lambert avantage eza nini soki yebi te eloba nini na likambo wana Banque Lambert eza interdite ezali epexami ozwi 1000 na ozon sera 1300 te moni ba aventurier nyonso ba yebi que a repesa au 1000 o repesa 1500 ba komamba moko a definga 1500 ba yebi ba informer mutu moko te asi acha asa komana mukandane que na peso 1800 o sanga 2000 te parce que notion de marge de bénéficiaire infraction ou les infractions à usure l'infraction d'usure c'est infraction ya mutasali eloko a exagérer prix de la même manière, dans le même raisonnement, mon si mon $1000, après ce 1500, après 2 semaines, bah comportement, ils ont un comportement uviraire. Ils ont violé bah norme, il y a protection à monnaie, puis bah principe, il y a circulation à change. Alors, au moins que
lorsque Moutalinga Teka, la marge bénéficiaire est fixée par la loi. 20% y a produit, au sommet on a 100 francs. Si on a produit artisanal, c'est-à-dire il y a agriculture, il y a maboko. On reçoit 20%, donc on reçoit 100 francs fois 20 sur 100, ou diviser 100 par 100, ou tirer à 20, ou 20 vaccins à 100, ou tirer à 120. Oui. Si on a produit industriel, la loi est à 25%. Au sommet, on a des sardines à 100, et industriels, fois 25 sur 100, 100 divisé par 100, au tirer à 25, aussi 25 plus 100 d'achat. Et PCO, 125. Donc, au tirer à 125. Donc, bénéfice, ils ont toujours 25. N'a pas produit au usine, 25%. 20%, n'a pas produit au tout ça, n'a pas produit artisanaux, ils ont 20%. Mais en Amboka, la biso, tout qui pas raté. Au moins, on a monté au zéro, on a $10, on a 100. Monté à $10 à 100. Même au plan civil, ils ont un enrichissement sans cause. Ils ont lésion. Ils ont lésion comme vice à consentement. C'est-à-dire, au débordé, il y a même des sanctions. Lésion, il faut passer à la réduction. Dans le bateau normal. Même si on a un cas d'infraction usure, au moins, ils ont dit, situation où ils ont à revenir dans le contrat pour que vous bandez là. Marge bénéficiaire est qu'on est à 20% sur les produits basés dans Maboko. Au outil dans l'usine 25%. Les produits artisanaux, on a des produits industriels. Mais curieusement, à tout le monde a moto, à 800 fous dans l'été, à Bouki, à Matina coupé na ya de faux la Bouki basa fou akiti, à Niati prix à lingi, autant de bénéfices 385%. Produits agricoles, produits artisanaux. Respect wana, il y a marge, la marge bénéficiaire des la réglementation nango 20 et 25. Donc moto a sali banque Lambert de Kosango a commis que Europé Sangaï 300 sans être l'État, sans être une banque, à commettre une infraction, il y a violation de la norme et même à commettre une na usure pour la banque. Alors on va terminer par ici. Question moko elingai likamboya marchandises vendues et ni échange ni reprise. Est-ce que est infraction? Soko sombi marchandises vendues, ni reprise ni échanger la cible. Bah tu vas comprendre. Ce qui est loco sombi ezali distinct, ou bien accord certain. Le sombi loco mo ezali yango moko. Ezali la confusion de blocs comme sous-souté. Et comme disait Ayo, mon transfert de propriété. Soko sombi biloko ezali et belé de basak ya ciment plein, basak à l'os plein, pesanga sac mi balé. Ezali yayote. So ba longo no bachona mupanze komi yayo to so ta batija ngo sike vani ngolupa me bachango kreba komi mimi nde mona batu utaka na ba kongo na bandu bana fo koma mama Dorothée na sana mafu donc auto benga individualisation c'est-à-dire basala ngo na show to na peinture et que c'est que ezaye et loko ezali na ngolupa so bachango signe malgré za ngolupe komi yayo. Parce que comme individualisé, comme le roi corps certain. Mais ce qui dit on a C et comme il y a yo. Ce qui est le côté bossani contrat et ça non y a bango parce que le transfert de propriété et se paiera quand il y a accord sur la chose, sur le prix, sur le produit individualisé, bah produit et bah corps certain. Très bien. Kokangisa mutu po azana nyongo na yo. Oyebani na général, nazo tuna question ngo sangana mibale parce que plusieurs personnes bakangisa bato na Kinshasa na ba relation na bango. Na kokomiso musika sakana na ngai meka koloba ba lokota yo ndengo zali awo ozana mutu akolobele na kokomiso musika ba mando luko na famille bana basi ebele bana mibali ebele ezaka pe na ndenga mudena oyebi ngai talanga bien nazo peso des jours okoyeba okolimwa kosakana na ngai te. Plusieurs personnes baza kokangisa bato na Kinshasa utilisant les relations. Moto musa zo kangisa pona nyongo ko kangisa mutaza na nyongo na yo eza abus de confiance eza infraction ou pas nyongo ekoko bonga na jamais abus de confiance moto bakangi soki policier akangi pona nyongo ta 1 minute mais bana auditoire ba ko kangaye ba ko longola ye boti akosala ndolo wale ulanga na zo bana bino bongo na tongo lelo abus de confiance ezali so ba peso eloko a charge pona yo ya ko bomba pe ko zongisa mais nyongo ba pesa ki ote po bomba ba pesa ki po salela. Abus de confiance ou ta nyongote. Oh nous sommes na caché pour la nyongo so zango ba télé miso boke la police. Bon ezande occasion na yo boke repa ya l'état. O sala mukanda o loba
aux a la possibilité nini ya kofuta boni mois pendant chose qui 10 000 na doit kofuta na moyen kofuta ka $20 par mois ba okomaka bongo nde avantage ya l'état za pona kangana kana nyongo za pona ko chasse on a papier o lo bana bozwi na on a nombre ba charge okoma libérer moto combien au sali mekando ya kofuta na police ya au 10% ya za kawe. Deuxièmement, soki moto akangi yo moto ki ofunde pa ya ba soda colonel général a commis militaire, soldat civil. Donc, le fait de fonder pas un soldat à qui dans l'état T. Sans qu'il fonde on a juge naturel. Juge naturel na yo. Donc, à se militariser, il faut fonder pas un soldat. Donc, oh ya sali muta fonder pas de un major, il y a colonel, il y a lieutenant à commettre infraction, il y a incitation des militaires à commettre des actes contraires à la loi. Moi si ya civil, moi si étudiant. O azana likangu na ya major. Azana muninga ne ya ekobo me colonel. Na cadre ya likambu a utiliser relation bengi muninga ne ekobo colonel to major. Aye ko kanga muninga po baswana ki to po likambu ezalaki. Donc automatiquement moi si wana azali muninga ekobo ya major to ya colonel akomi mbala moko soda. Akufunda masoda biloko civil te. Faut fonder un auditorat na major. Donc major azali incité, il y a un incitateur aux actes contraires à la loi. Ba kanga major na ye nandolo. Au moins les Camboyo, auquel tu prends na tout le monde aussi qui na province ya Bakongo na Matadi. Moi si en tant qu'avocat, ba to saisir dans le cabinet. Moi si comment on a Esther Ndjibu Mulongoy. Esther Ndjibu Mulongoy. Ba uti ko yokana ki ko funde pa ba relation na ye et pas le lieutenant colonel AG Lingwema Yosta. AG mo kaza na Matadi kuna. Aza député na makambu ya que ko la répression makasi. Ba coopérer na moi sur Esther Ndjibu. Ba ji garçon moko Patrick un jeune atsaka na YNPP. Ba mimi ba lié $1,600 ya dot. Moi on est doté dans une semaine. Major AG Oyo lieutenant colonel Lingwema Yosta. Baki ko funde pa ya moi sur Esther Ndjibu Mulongoy. Ba fundi neza bola sina fundi déjà. Sina fundi par auditeur général. Kuna ba ko zong sa $1,600 bazui et puis ba ko convoquer ya ko samba. Moi si a kosi viol copine ya mutu ba boyiye ayoki moi si mobale ngaki ba na kisasa aki ko luka bande ko na ba relation na yake pa ya Lingwema Yosta azaje azali ta connaître na auditorat supérieur ya Matadi a utilisé Esther a utilisé le taponel Lingwema pour na ba traquer moi na ba tchena kacho auditeur militaire a ça le mandat d'amener contre un civil dans un route nanda quoi dans un mandat na Lingwema Yosta a signé a tenu mandat d'amener contre un civil. Il y a besoin d'un juge naturel et militaire. À côté d'un civil, donc, et puis, bah, $1,600, ça côté, bah, 200, bah, transport, examen. Donc, mboko, ils ont qu'il mabé. Mais, auditeur général, ça a déjà saisi. Bah, ko beng, c'est ça, a ko bimisa $1,600, il y a d'autres mois, na bala. Pour les balles, raté, ça me dit, yo. Pona, Lingwema Yosta, AG, lieutenant colonel, en commission avec Esther Ndjibu Mulongoy. Ba sangani pona ba troquer ba kosa ba torpiller ba ba violer alors que sa copine nous avons des messages à chéri au boyenga pona nini ti viol un message militaire qui on lui amène un dossier d'un civil il lance un mandat d'amener ba do luka mutra ba soda ba kangi a tiena kacho a imposé $1,600 et zali biloko mo oyo état de droit ba tout so bon régime a secret na biloko bongo to kotala soki droit za na mbokote donc na zo ba zo kanga déjà kuna to kera bongo malembe de kosango lié lieutenant colonel le colonel Lingwema Yosta a kobimisa $1,600 na moi c'est Esther Ndjibu na ozela bangwa ba ça fondé par auditorat général na ozela kena ça la procédure ba ko bengisa bangwa pour tout samba là-bas. Très bien. Tokomi na suka pona lelo makambo ezaki mo ebele kasi ngunga nde za ko trahir biso ezo sala pasi eko sala pasi na ebité ko boya mutu na mboko e koma infraction alors que bolingo eza régime abato ba ko bonga lisute na vinzelo ko yeba malamu zo bunga kaka. Boyokani na moto makambo esilité yokei ngai pe na kei na ngai. On va terminer Ndeko Socrate parce que ngunga penza esili faut na présenter joyeux anniversaire à Vital Kamerhe na embele moi mukele lo akoksi 62 ans. Différence ni ezali entre acompte na avance pour na ka bato ebele au moins na mbongo wana il fallait to so anoto il fallait na salle to yokana 2000 non na peso déjà avance. La personne avance. Mosusu tene na zabo na ute ko peso a compte ya mbongo wana bato ba ibarate. Quelle différence y a-t-il entre a compte na avance? Bon, a compte ezali mbongo ba pesa ka mutu ndambu na oyo ye sengeli azwa na suka. Ndemo pe na avance. Mais quelle est la différence? Il y a que
à compte soit faut tailler 100 francs 100 dollars ou bien qu'on soit à compte bah paye sur 70 dollars na fin du mois bah au baxila yo 30 très bien mais avance sur aujourd'hui 80 dollars na avance bah on a 80 bah on a 1/5 ya mbongo na ndam tieko ça la différence donc ce que c'est avance na droit avance là ici mbongo zi avance sur le mbongo yozanango mais ekateli nango ekoleka jamais 1/5 ça dit ba kolongolo so za 100 dollars ba kolongolo jamais mbongo eleki 21 5 ça dit 25 dollars ba kolongolo kata 25 27 ou 80 dans la société pour mettre 5 avance qui a compte ba tu ba ngote donc à compte so ka sango à compte ezali mbongo o etikali na o efozwa soko zo 80 ba baxelo 20 mais à compte ba repeso 25 moi on a 25 moi on a ba 25 c'est quoi 80 yango ndio kaso pe na meto ba que ba jour férié na ba jour chômé de ba jour za férié na calendrier na rouge et puis na ministère du travail jour chômé et jour toke na musala te chômé payé en raison à circonstance moko yé toke musala te donc férié là ici ba comment na rouge que musala zakate au début ya na ministère du travail des fériés mais chômé ezali oyo ezala ngo rouge était mais événement moko yé voir ce mokonza kufi matanga couvre-feu guerre toke misala te même mbula te mbula eza cause obstacle te ba pays musu ba Gabon ata ba Lubumbashi no mbula betaka museza normal bisoka kine to sieme saka différence ni ezali entre acte de reconnaissance na décharge pour na mona ba to belika likama moko ça langa décharge oui ba to be ba bakate acte de reconnaissance c'est dit moto yo azui eloko oyo a bénéficié eloko azo reconnaître que ngai nazui 200 dollars ya garantie ya papa boy titre nango acte de reconnaissance et ça décharge était décharge ezali moto oyo ba futi a commis que ozasuna nyongo na ngai te décharge ça dit à décharger yo a décharger yo que mendeko sango a futi ngai 200 dollars na ngai oyo azwaki ngai likamonga na ye esili na décharger yo na décharge mais ce dans le but que acte de reconnaissance na comment ndeko sango a pesi ngai mbongo quand vous reconnaissez avoir pris l'argent c'est dire au sein acte de reconnaissance donc mais je reconnais avoir perçu une somme de 500 dollars auprès de monsieur Tendawele en date de acte de reconnaissance. Je reconnais avoir été payé par monsieur Sango 500 nanga zwaki le 2 a futinga lelo nzamba za lokomo point décharge au décharger donc yetanga ko zombongo ndako koma moi Christian Chichiku j'ai reçu l'argent à décharger et quelque qualité bato bossa na ko décharge a commis décharge ça dit décharge a commis décharge mabandi je reconnais avoir yozo au décharger mutu au nimisu so na zui donc décharge ngai Carlos Baruti nandimi ke na zui mbongo et pas ya par exemple tout ya kombonini bon kombo ekoyaka toko tiata Yves Bouya bon ngai Carlos Kalala na zimbongo et pas Yves Bouya to ngai Patrice Mubiai na kamati mbongo et pas ya Roublin Bamba pe nyongo esili très bien au décharger très bien ça va mais na mona mingi et pas ba sola ba komaka PM batol baro ba pemba la xani d'accord c'est un peine auditeur général ndenge tozana ba relation moi malamu que na ba soda PM na mona rami tuka ibili na nzela ba koma PM ba komi police militaire et ça prévôté militaire na ba tokana koma na rouge na couleur ba BBC encre ba BBC couleur na temps PM la police militaire prévôté militaire c'est-à-dire ezali service ya ba prévôté militaire bato ba leki ba soda donc bato baza chargé na ko réprimer banditisme urbain ya ba soda qui prévôté militaire prévôté na ko pepe lango P R E V E A U T E so chepe na minuscule accent la prévôté militaire n'est PM eza police militaire BBC couleur et puis on a rouge monene BBC couleur na bango
na musala na temps. Très bien. Police militaire, c'est prévôté militaire. Très bien. J'espère qu'on a fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup Ndeko Sango. Vous avez qui malam ponangai. Vidal Kamera bota malelo. Ah oui, vraiment félicitations président. Président faisant en tout cas. Mais na ilo mona reketaka que procès na yo il y a ndenge zalaki élément matériel ezalate. Biso ba pénaliste ya solo yo mukerebi. Tozomona que ligne ezwamaki et une ligne à ramification. Oh, toi, permettre de stricte interprétation. Il n'y a pas d'analogie, il n'y a pas de similitude, il n'y a pas d'à peu près. Donc, ligne Oezoma Kiwana, il y a que bah prouver décaissement signé par yo et puis de deux. On attend sans être avocat, il y a des vital. Au moment de article 40 et suivant, un code civil numéro 3 interdit l'exécution forcée dans le chef de celui qui a un devoir, qui a une obligation de faire. Celui qui doit faire, il n'est pas important ni heureux, il y a pas sous contrainte, parce que en le contraignant, en l'enfermant, on rate l'objectif. Si on a besoin vraiment d'une finalité, il faut le mettre en liberté. La loi civile a prévu que l'obligation de faire, ou ceux qui perdent l'obligation de faire, qu'il ne leur soit pas imposé un régime, il y a exécution forcée parce qu'ils doivent faire, non pas seulement faire, mais aussi bien faire. Article 40 et suivant. Donc, s'il y a moyen que Mboka perde et en entente et en énergie, on peut voir le cas des gens, même à distance, qu'ils impriment une option pour que Mbongo Bazui et Bima, très bien, à l'État et c'est le Bosso. Merci. Ça dit, ce qui n'a comprendre, ce qui n'a comprendre, n'est mettre la lobby, l'inko le baque. Bakangi tailleur alors qu'asilisi nan kotonge lambate. Lokola tailleur asilisi kotonge lambate. Pote mokolo elamba zomona ke tailleur atongi yango ndenge bango bayokana gite. Option etikali mibale. Soit babimisa tailleur ba contraindre asilisa elamba malembe tie kosila po mokolo elamba sepela. Soit ba botoli tailleur elamba ba pesi yango moto mosusu. Même bongo tailleur esa azwaki bokozwa esusu te esengeli boluka moto mosusu tailleur mosusu bo pesa yi. Siko soki botiki tailleur na kasho en même temps elamba pe bosaleli yango te nde ya lobi na français boko perdre na temps boko perdre pe na mbongo. Est-ce que intention ezalaki ya kotongela lamba to ya kopiéger tailleur nde motuna yango wana ngala mituni. 62 ans jour pour jour, une année de plus aujourd'hui, Monsieur Vital Kamere Luakanyingini Kingi. Joyeux anniversaire mon frère, que Dieu te bénisse. Aux en place où ils allaient très difficile. En fait, pas lorsque ça brille chez le voisin. Aux en moment moko boye oyo nazoye ba ke libota na yo na mwasi na yo peut-être ba ko kapé pasi. Il faut za la moto kangama poyeba. Donc nzamba pe sur makasi épreuve ezali mais koleka il y a aucun bonheur sans peine. Donc deux fois où l'équipe place wana yo lo baka ke nzambe a justifier rabato. Si vous êtes innocent dans cette histoire, nzambe yemo yebi koma au photo. Mais si vous êtes pour quelque chose, yesu pe aboya ramotote, il est grand temps ko kipe ko bongo la motema. Alors Kenda Liboso, longévité, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Vital Kamere, Loi Kanyingini Kingi, joyeux anniversaire. Soki, ouais, Kamere Silisi, qu'on a imba moi nzemo nangai pour la Silisi. Soki mosala esili nakokota na mboka epai molongi aliwa azali kozelanga bosolo esili tokuta na lobi. Bouyei malamu na Sarah, application ya Freeland First Bank et sali na téléphone. Salela misolo na yo na tango nyonso lingi. Na Sarah Banking, ezande bank na chombo na yo. Tinda mbongo na yo na bokengeli nyonso ata ofandi na ndako. Consultez solde na yo, landela ba crédit na yo, sala ba virement bancaire, senga cheke na yo, topé tuna motuna pona kokoso ya lolenge nyonso. Elongo na Sarah Money, biso nyonso tokoti masolo ya bank na chombo na pete nyonso. A Freeland First Bank a komiseli biso libenga na ye na téléphone. Ata oza na compte bancaire te, salela mbongo na yo na téléphone na yo na kimia nyonso. Na lisungi ya Sarah Money, okoki kotinda pe kozwa misolo, kosomba crédit na yo ya communication, kofuta mbongo ya biloko sombi, tembe sili. Kende na lombango ko télécharger application
application na yo Sarah ya Banque Afriland na Google Play to App Store pe kimambangu na agence Afriland o ezwami penepene sika ofandi po ba activele yo Sarah. Sarah, Banque Nabiso et Longo Nabiso Bipai Binso. Afriland First Bank, The Pass. Vous avez des difficultés à trouver un véhicule qui convient à votre budget? BeForward, avec un stock de plus de 80 000 véhicules en ligne, vous offre un large choix au prix le moins cher du marché. BeForward assure une livraison rapide et sécurisée à nos clients de la RD Congo. Il vous suffit de commander et nous chargeons du reste. Alors passez votre commande dès maintenant sur www.beforward.jp et recevez votre véhicule à la frontière la plus proche de votre région. BeForward, keep moving forward, keep smiling. Visiteurs et visiteuses, vous tous, hôtes des Tourans, vous qui venez à Mbujimaï et visiter la terre promise, voici un bon cadre pour votre repos, réflexion et quiétude. L'hôtel Gloria. L'hôtel Gloria, le meilleur de son genre et l'unique en sa qualité. Voici ce qu'organise pour vous l'hôtel Gloria. Hébergement avec 3 types de chambres, à savoir chambre simple, monobloc, appartement. En plus du logement, vous avez droit au transport des clients assuré depuis l'aéroport jusqu'à l'hôtel, le déjeuner, la connexion internet gratuite et fluide, une baignade à la piscine assainie. L'hôtel Gloria organise un service de restauration de qualité très rapide et méticuleux sur plusieurs points de vente que voici. À la terrasse VIP, au salon VIP et au restaurant avec des cordons bleus ou cuisiniers experts en cuisine de toutes les nationalités sur terre. L'hôtel Gloria organise également pour vous un service de blanchisserie avec son pressing ultra moderne qui répond aux exigences de nos aimables clients. L'hôtel Gloria organise pour vous un service de location des véhicules à un prix défiant toute concurrence. Une salle de spectacle pour toutes vos réunions et fêtes de mariage. Passer un séjour à l'hôtel Gloria, c'est se donner la chance de vivre très longtemps sur Terre car les meilleures conditions de vie contribuent à la longue durée de vie sur Terre. L'hôtel Gloria est situé au numéro 71, quartier Kachalabonzola, dans la commune minière de la Kanchi. L'hôtel Gloria vous offre une occasion de vous amuser et vous détendre dans une boîte de nuit incomparable pour ceux qui veulent danser et se défouler. L'hôtel Gloria, c'est le meilleur de sa série. L'hôtel Gloria, c'est l'avant-goût du paradis.